vrai. Regardez ce qui va se passer ici. Nalinga mobali abaka. Nalinga mobali aibu solo là. Oyo aibu valeur à moi si. Merci. Et bon kasi ba défaut oyo lingaka kokuta tamu kiete. Mobali akabate nalinga te. Mobali alinga kofinga moi si nalinga kepete. Mobali oyo abetaka nalinga te. Nalinga mobali oyo respecta moi si. Oyo tikali to bongisa. OK. Merci. OK, tokende pa ba oyo ba pasuli ba balona bango kasi pona tozwa raison na bango landangai tokende awa boye. OK, tozwa kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Oui, na pandi ballon na ngai parce que bon, na moni na ngai mabete. Azana kitoko la tirobe kitoko. Merci. Ouais, comme moi j'aime mais na moni ndre aza moi brutal mingi. Yo moni na bangi. Na habité. Peut-être que moi douceur wana zul bonka ratika lo ba mais amonda silika moi mingi. Yo mona banga kinanga mais azana kitoko ani pe ba kuna ngai mais la bangi na rapona. Peut-être yende ko expliquer ngai ce qui azali brutal ou bien des on a compris. Ozara moi na loba déjà na linga mibali o babetate. Donc dans sa brutalité. Ah, d'accord. Ça va. Il y a pas de souci. Mais sinon ça va. Merci. Et bongo komo na ebwe azali ba jare mibali oyo lingaka. Te. Poanité. Bon teinture na isepel singate. Azani mobali kitoko mais teinture na isepel singate. Merci. OK. Merci Toyabwe. Kombo na yo âge natina au pasli ballon. Est-ce que Konda 34 ans na pasoli ballon pour aza bien aza vraiment kitoko. Mais moi il n'y a pas ça pembe. Aza vraiment bien. Merci. Classé pena mieux ça évite. Merci. C'est toi regarder. Wow. Merci. Merci. Aza bajar kolingaka. Ah, koka na ye mais mande funde mutebomi na ngambala mande fusi. C'est bon. Mimbala mande fusa propre, soza propre temawa. Merci. Kombo nayo âge na raison au pasli ballon. Arnon Mabika 33 ans. Bon, maman Zagitoko naturellement et surtout Miss Unepena Tokos. Mais la pasoli ballon pour na manzake na bilo wati na maboko na supporta ngote. OK. Mais à part ça pena lo ba calme pena bien. La raison na pasoli ballon ya mwana bon. Merci. Azaba goût ya mibali ba seblisa kayo. Bon, pour na manzaka na yana loba na chi manzaka sinon possibilité nanga. Je rotinda mbongo na cha sinon possibilité na. Sinon penza pentir ndi na sepelante. Merci. OK. Merci. Kombo nayo âge natina au pasuli ballon. Maintenant 25 ans. Côté les boyna âge nanga je crois et sympathie. Et sympathie mais azana est bien. Ana est bien mais Bastille est trop de maquillage tout qu'on soit en plus visibilité actrice. Donc sympathie c'est ça. Mais un normal bazar. Merci. Et bon kasi komo na natamboe azali ba goût ya mibali olingaka. Ah oui, azana taina ya bien, aza mwindo, aza bien. Aza bien. Merci. Toya awakasi. OK. Et mamozo la lisle ba mo penza miso hein. OK, o tikali na ba ballon misato. Na tango o nako senga soki ko poser bango question. Ezana likambu nini oyo yo olingi koyeba e pai na bango tinda question générale to kende kozwa ba réponse. Ah, question pour na bango nyonso. Oui. Ndenge na ba nonso basala ni. Bakta susu ya mibale. Ndenge pe na ba âge na bango. OK. To yawa. Kombo na yo et puis soki ko pesa réponse ya mtuna nae. Nga Izaro Tokime, naza acteur, créateur de contenu et puis naza businessman, naza privé. Peut-être na ka été mobaki âge non? 28 ans. Baksa question susu comme ça tant kinde to zuka ne sombala mako. Ndenge na ba soyi basana bana ba ambition na bango. Ouais, naza père d'une fille, naza na mwana moko il y a 2 ans et ambition nanga ezakaka
nakomona mbongo ebele na vie mpo nazwa soin ya famille na nga ya mwana na nga ya bana oyo nga na kobota naza responsable. Merci. Ebongo mpona yo oza na bana obie mwana? Oui, naza mwana moko ya 9 ans, naza ngolaise. Nana mwana moko ya 9 ans aza na Ngola. Merci. To continue boye. Kombo na yo, âge, osalaka nini? Na ba question mosusu wana apesake. Oui, kombo na ngai Dadi Michel, naza na 28 ans. Naza créateur de contenu et puis naza entrepreneur. Donc c'est ça. Et puis ce que na bana au mwana et puis ba ambition na yo ezani. Oui, bien sûr, naza na mwana moko ya mwasi, elle a 4 ans. Ba ambition naza vraiment un homme ambitieux parce que na pas ça va vraiment battre na ngai beaucoup plus pour nous penser l'avenir na ngai. Mais compte tenu à ba ambition vu que émission zo le cas sur les réseaux, je préfère être discret na ba ambition na ngai. Donc c'est ça. Merci. Toya awa kombo na yo na ba réponse ya mituna. Kombo na ngai Georges. Zolinga. Ça va? OK. Kombo na ngai Georges, j'ai 27 ans. Naza manager na boîte de nuit. Na botate, na monate. Ambition n'arrive à la vie, na gérer propre boîte de nuit na ngamoko. On est en rêve, on a vraiment besoin. Kutala obwe na sepelo makasi. Merci. Na bago vraiment ngalinga ni mwasa zabu. Le SCP singa mingi swepa no ya poitrine na. OK. Makitoko na linga basa mundu makasi. Merci. Donc, voilà le tout et dépendre quand na yo tu es propre. À son père au tchaba plaquage na yo, moi j'aime comme ça. Merci. Piercing. Oza piercing sur le lemon. Oui. J'aime beaucoup. Merci. OK, merci. Toya awa kasi. Et bon pour na yo ambition na ezani. Nazala na posa nga 5 kalingala na portugais pour comprendre na mwana bo. Nazala na posa nazala actrice, artiste, nene, nazala international. Ndepe naza femme d'affaires na mata na ba faire nanga. Donc naza na mbongo ponga linga mbongo mingi. OK. C'est bien alors kasi. OK, na tango oyo kasi na ngina pesa yo pic oyo. Na ningi o pasola ballon kaka moko na mutu oyo yo sepeli na ete. So vous allez prêt? OK, ko pasola ballon moko. Et passer, hein? Dans vos après, OK, on passe la moko. Ay, Jésus. Merci, toko tikala awa. O garda ki ballon na opo anini. Bon, premièrement, les nalobaki, na linga basio, bazana grandeur ya taille. Puis, na CP na elobel nae. Troisièmement, naza créateur de contenu. Donc, community manager, j'ai un compte presque de 2 millions d'abonnés. Alors, pour Nangaï, nazo moi si le roi aide semblable. Donc, as un partenaire Nangaï, ma cambo on a salarié per ça, on donne à soutenir et pas soutenir Nangaï. Bon. Et là, au moins, Nangaï, j'ai mis pas sur la balance, c'est âge. Nabo Sanay qui a 29 ans, alors que moi j'ai 28 ans. Donc, on a un mot kaka. Mais sinon, c'est peli na prestance na et surtout elobeli na ngabaso baza na séduction, tu vois. Donc déjà katana na kanda elobeli na misu na ya so atali kaka omona eningi so moi bilo omona nzoto, mais c'est ça, moi j'aime comme ça. Malheureusement préféré ngaité. Merci. O pasuli kasi ballon na epoani. Na pasoli ballon na e po na ebi. Te batu baloba na landi po aza star kwa ebani non. Bolingo fona mona kaye mutu ba makala tellement tellement mokiliza ka ba blabla donc tu dois savoir une chose. Dans la vie, il ne faut pas vivre pour plaire aux gens. Ngai na ko sama kampo CP ça va tout. Basi bazaki belé. Mais o mte mangeti ndaezayo. Nisu bazaki kitoko, bazaki bien. Mais je fais ce que mon cœur donc yoka mte manayo.
koyoka ce que les gens ne disent pas. Parce que tant aux dans la chambre, qui les a hâtés. Donc tu risques de perdre destiné moro bolikolo car il y a ce que les gens disent. Donc na linga pena moi si azala courage à un esprit. Mon ana mutanko. Ton a sala maramsou oye bien n'est-ce pas sur les réseaux na signa makam parce que na bi que je sais ce que je cherche, je sais ce que je veux. Donc je m'en fous de ce que les gens peuvent dire de moi. Tu comprends? Réfléchir bien. C'est la destinée âge aux alangosa âge à temps additionnel. Tu dois savoir ça. OK? Ok, merci. Baksa. Ok, Baksa. Pe na yebi ki azara mwasi. Où? Ah oui. Yo yebi ki ozala mwasi. Est-ce que mon ngai na commune, soit na Bali, ou soit au monde en alliance? Tu dois savoir une chose. Oza artiste et comédien, n'est-ce pas? Ah oui. Au cas jouer rôle, au jouer na mobile. Cela ne veut pas dire que Mbali donc ici ce n'est pas ma vue du réseau social. Nous avons une vie sur les réseaux sociaux, c'est qu'on présente, buzz tout ça là. Mais moi je suis pas là. Moi c'est les vrais Daddy Michel, c'est ça la vie réelle. C'est ce qui compte. Sur les Oyebi neni nyaza na mwasi. Oui, mokwa lobango. Nga naza na mobilité. Na beta pile sola mobilité na ba réseau ni na lobaka te po azate. Mais yo olobango c'est kaza. Soki na azala ki pena na ndenga solo. Ko comparer réseaux sociaux te na vie réelle. OK? Tous ça influenceurs comme on dit. Ngana ngina tuna yo. Ozali célibataire ou bien ozali na mwasi parce que mission oyo eza pona ba célibataire. Donc ba je ya bato bazo ya aza na mwasi za mobali aweleka te. Je dis devant la caméra et devant toi, je suis un célibataire parce que na baliti. Tu comprends? Le bengo na lingala. Oza na mwasi. Naza na mwasi te, c'est ça non? Naza na mwasi te. So nazaki na ngena yawa te. Oza na chérie. Oh, ma chérie. Omoni, pour moi c'est zande musu chérie. écoute d'abord. Bakendo somba sapatu makolongulu te. Oko kende sombi sapatu za sapatu moni o SCP so olongo liango. Donc ne me pose pas de question que naza na chérie, naza moi mobali. Je suis un beau garçon, mais je peux pas dire que na bali na s'engager. Tu vois, moi si ndé mutu mutema ndé mutu etinda que oui, bazala ki belé, mais oyo mutema ngé SCP ndé. C'est ça non? Okay. Toi aussi tu peux avoir de petits copains chez donc ça arrive. Ce kazala ki na ngena ya. OK bon, toti ka wana kasi promise na ngote kasi. To ya awa. OK. Siko ba garçon nangi pe bino bozong sela ba question. Ça va? Non yana ne pas na pe to zonga boye, to ya boye. Zong sa pe kasi mtu ne pa na makambo lingi oyeba. En fait nanga na yeba. On vandaka ipana yo moko to la papa parent. Bon, na lobai déjà na zangolaise. Ba parents nanga baza awati, baza na Angola na ya apona musala. Donc ni naza na Congo na vanda nga moko. On vanda yo moko. Okay. Merci. Tozwa pe kasi oyayo. Oui, mutuna iza kaka. Eske ndengo ye awa koluka mobali ndo loboza célibataire. Oye koluka mobali juste loko ibuza mutu ya réseau oza artiste. Oye ka juste pour la visibilité et émission. To oye koluka mambo bolingono ya solo pour tromper te bozala naie pour de vrai. Mutuna ngeza bongo. Bon, ngalinga lokuta te. Ebike et pe sans visibilité. Monsieur na kuta pena mutu abeti motema nanga. Na olingana linga te kwani. Ce qui monsieur ça pona bongo. Ça m'a bête. C'est une bonne chose. Merci. Ça va wana? OK, kasi ongo baksa? Yena yeba lisusu. Mwana na yo. Pour le baki ozana mwana, aza mwasi to mobali bo vivaka ne awa to aza pa na yo to aza pa parent et pas papa na ye. Mwana nanga ayebi Congo te. Na lobai déjà ki na zangolais. Donc mwana nanga ta zangolais avanda ka epa na biso na Angola. Epa maman nanga na papa nanga. D'accord, c'est bien. OK. Ça va. Bon, oyoki ba réponse tabango nako senga opasula balomoko. Na mutu oyo sepeli na ete. Ndeko pasula kamoko. OK. Donc c'est que la awa au garda ki ballon no kwani. On a gardé un ballon là parce que bah style la genre Fiona Lingaka. Sur qualité style sur 100% na opesa tano 28. Ama sa mwindo na kifaba sa mwindo makazi.
mesepelisi nga sori de façon oseka nzoto na ye tu asali choix na yo opasola ballon na ça dérange pas ma na nyongi kaka. Merci. Pasuli ballon ne poani. Bon, aza bien akoka na ena nyonso mais nakoka mibala pembe te. Merci. To ya awa kasi nakosenga yo pe kasi ya hotelema awa na biso. OK. Ba mituna ya suka ezali te obongi bo bakisa na tango oyo. Soki ezate mabeza na ngopete. Bon, mituna mingi ezate to mikolo nde tokutani awa. Torotuna mituna misusu ka pona ko plaire bato te. Mais ngana ye en privé tant to solo là, to yeba ko mettre nyonso en clair donc volume ezaka dialogue. C'est ce que je peux dire. OK. Merci. Et bon ponayo. Vous en a question suka ponaye? Ozana posa relation cerise. Ozana posa ka relation moko ya lelo lobi ana kuna toka bwana. Ozana posa ni. Ce qui n'a eu awa parce que c'était du sérieux. Les émissions on a landara depuis kala avant et na Kinshasa. Depuis aux États-Unis natala on a ba YouTube. Et ce qui n'a za awa parce que je suis libre. Je vais m'engager à une femme et donc on a eu awa na ekipona nazo moi si o tout mutema nanga et puis azala na moi ba critère on a lingaka. Je suis pas exigeant, il y a couleur de peau sauf que moi taille. Mais couleur de peau ou bien âge, on va exigeant parce qu'on dit toujours l'amour n'a pas d'âge. L'exemple est belé, tout le monde est belé. Donc ce qui n'a pas c'est du sérieux. Pour nous en moins si autres années pour vivre en longue. Je peux dire c'est ça. Merci. Na évité ce qu'elle a déjà. Mais na ce qu'elle a dans ma famille avec mes parents. Nous avons organisé parce que nous avons pressé à Rubimba Libandate d'aller chez moi. Je suis encore chez moi, nous avons organisé, nous avons stabilisé encore Vinanga, parce que nous avons mingi. Il faut économiser comme la makoki oyongai linga. Là je peux m'engager na keli banda pour na linga kozana nda côté pour éviter aussi des bêtises. Pour éviter des bêtises. Lui qui n'a pas besoin d'économiser, n'a qui n'a foutu à mbongo wana, parfois n'a ko bomba yango et ça les linga pe ba projet musus. Voilà. Oloba qui a 28 ans. J'ai 28 ans. Na 28 ans, on n'a pas de parents, donc oza na maturité te lo babongo. Non, ko ka ko gérer mon te sur zayo moko. Donc faut vendre ka ke pas maman na. J'ai la maturité, mais dans la façon nanga pour na vivre. C'est pas dit que si on ne veut pas à parents, on a bloc malgré tout bloc à famille zalaka. Tu n'as pas besoin de la chemise, carburant, transport. Tu vas ça va besoin nanga. Naza parents, naza déjà na mwana. Na s'occupe na mwana à 100%, na s'occupe na vie na 100%. Na bossa na ti argent de poche ya maman il y a longtemps. Merci. OK. Nga natikali na question ya suka pona bino mibale. Pona ndeko mwasi eza oui ou non? Oui. Merci. Et puis pona yo ezali oui ou non? Est-ce que beaucoup de gens na la mukana? T'es maman, il faut faire sa réponse c'est quoi? Eza oui ou non sur place? Non. OK, merci. Ok, merci. OK, malheureusement, aujourd'hui match te lelo awa nabiso, mais nangina senga merci na ndenge oye na émission so na koyi kozwa micro na yo et puis toko robet la maboko. Merci.